motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino toko fungola basango na kafumba ya likambo oyo ezwi biso liwa ya mamu chala mwana pesi pasi na baiba kongomani pe libota na ye pe balanga nzembo banso tokolobela lisusu visite ya tata mokonzi mwa ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo wana kitaki penza kokele kotala bamapinga wa ye na kitona pe tokolobela boyei ya etuluku ya mituka oyo tata mokonzi mwa ekolo alakaki na 145 province yango wana ekomi bisika kutu ya kotia yango ezali te manso matikali tokolanda yango na bolai bwa basango matondo makomela bino banso ndenge tolobaki tofungola penza na liwa oyo ekomeli biso ya kobungisa artiste na biso munene na kombo ya mamu chala mwana wana soki régie ekosepela etiela biso nanu loyembo oyo lelenge mwana mboka mamu chala mwana abandaki kosepelisa biso wana tomoni chala mwana bomo ekasi toki mambango la libota na ye surprise monene boni libota ekolela pe soki régie ekosepela tokotiela bino ata kotokomila mwa suka tokolinga totiela bino ba voice oyo pe mamu atikaki ntango azala bomo pe oyo elobamaki na nsima na libota na ye tokende na famille ya mamu chala mwana tokufaka na biso po ete ezali bokano ya nzambe tata alobi ete toyaki mabele tokozonga pe mabele kasi na liwa ya chala mwana bandeko botika trouble ya kosakala te source ezali kobimisa se makambo na kobimisa koto oyo balela balobi a bato be babomi koto oyo bato be babomi kasi bino moko botala boni boni elelelu oyo nanu tomona te na honneur na ye mama zala muta buzo bate en tout cas et puis biso ba chroniqueuse ba chroniqueur na ba chaîne ebele zawa to tia ba titre sale s'il vous plaît azam mamu national azam maman oyo na habité en tout cas na kombo ya baleza baku nyos waza partout dans le monde et toi que tata moi si salu tu es représenter ba mes condoléances OK on dirait qu'il y a problème exacté voilà donc mes condoléances na famille biologique ya maman nationale maman nationale o eza matanga na biso on va pleurer maman on est maman bango on est tellement tôt la maman et maman bango pour lancer parce que artiste parce que tout le monde banda qui wana maman azali na ye mama koluka mpona minene me important 3 jours avant de la nuit 2 heures 3 heures dati ça mobilier biso na ntongo epe batie déjà na mort kotala mama ni batie na hôpital du Sénégal biton tozela ce que je dirais, c'est que reste bis auto-protégé surtout bis sur internet pour la métier à la carte pour la donc c'est juste que tout protéger. Merci na banzi ete ba voice bokozwa yango atako na côté ya suka ndenge tolobi toki mambangu penza na mayematali politiko ya ekolo Congo kuna tomoni mwana mboka président de la République Félix Antoine Tshilombo akendaki penza na kitona na mikolo mileki akendaki bongo kotala baima pinga kasi bomo na lolenge nini elekeki na kitona pe longonia na bilenge ya République démocratique du Congo pour na kolinga ko servir nation na bango pour na kosilisa etuma Tata Fudi kaka ndenge mokonza mboka Fachi Beton alobaki que il fallait que soutenir ba FARDC na biso boye bake ba jeune conscient bazwaki bongo conscience na bango pour na ko travailler na kati ya FARDC bino moko botana sima ba formation elekaki awa mikolo ebele bayebaki bongo na kopesa bango batini pe liboso ba chef de l'état pour na kokende kobunda na ba M23
pona ko soutenir bongo ba FARDC na biso kaka ndenge bozali komona boye na présence ya ba général ba généraux oyo bazalaki awa vraiment esali eloko kasi na kati na bango bino moko balanga nzembo bazanga kite pona ko motiver na ndenge oyo nyonso bazwi ba formation bino moko boyoka. Pesa mando kio sine nikanda toko tawanda to bare bango. Generale pesa mandoki, generale pesa mandoki. Bisola bango toyo kalakate pesa mandoki. Bisola bango toyo kalakate pesa. Generale, generale. bandeko na banzi na bouti na ekito na tata mokonzi mo ekolo akendaki bongo lolenge esalamaka na suka ya sanza azalaki bongo na palais du peuple pona kosolola na bayi ekolo kasi kuna alobelaki mayematali élection pe abetaki lisusu sete la koloba ete makamatali Luanda na mokonzi wa bango Kagame tokosuka na bango bongo te soki alingi kotika te mabe bakozala tolanda na palais du peuple Shadrach Makudinga. Félix Tshisekedi ovationné à son arrivée samedi dans le Parlement congolais acquis à sa cause. Le président congolais présentait son discours sur l'état de la nation. L'élection présidentielle est fixée au 20 décembre 2023, a rassuré Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Le chef de l'État congolais a par ailleurs dénoncé des velléités expansionnistes du Rwanda qu'il a une nouvelle fois accusé de soutenir les rebelles du M23. Je rends hommage à nos forces armées qui, tout en restant attentives aux efforts diplomatiques que nous oblige notre ouverture au monde et nos engagements internationaux, défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. C'est dans ce contexte que l'Union africaine a exprimé son indignation suite au massacre de 131 civils à Kinshasa dans l'est de la RDC, attribué au M23. Dans un communiqué publié samedi à Addis Abeba, l'UA demande que la lumière soit faite sur ces actes criminels afin que les responsables soient traduits en justice. Bandeko totelema nanu mwa wana tomela pe mai na monoko pamba te mai o mako sala na République démocratique du Congo précisément la ville province ezali bongo malamu te bandeko bangai pasi pe mawana insécurité o ezali awa to uti bongo la kozwa mbela ete kuna na kisenso babomi bato babale pe baboko bango bandeko ba police botela na le kambo ya sécurité ya bobomi bato pe baza ko gorger bango kolongola bango biloko oyo ya nzoto ezali kokende wapi ezali kopesa maona yango to kobelela tolobi ete bakambi ba ekolo bomeka nanu ko renforcer ndenge bolobaka lokota le français sécurité po ete liwa ya bato ekobunga kaka bongo papa bini akei azongi te mama bini akei azongi te nini moko leka atuka yebani te bandeko ya kisenso monoko yanga kasi maloba ya bino ya meye kobeta mbela soki bokosepela Shadrach Makudinga na kabuya ya l'homme puissant bakokita kuna po bazwa bilili po total sengo la bitando po awa na Océan du Congo info tolingaka bobele pole boka mona boka wikila mais lokola botindaki mongoloto ya papier maloba mabino mayokane toki mambango mikolo mileki bana mboka na maloba ya tata mokonzi mwa ekolo lisu likolo ya lisu Shadrach Makudinga tela biso ba Rwandais ayokaki ya bango ya pasi koleka tala Kinshasa bakangi ba Rwandais awa na libulu ya kitokimosi na kati ya baterase ba Rwandais na kati ya terase bango moko bazobima bakangi bango na ba 6 heures
na ba 6h30 na libulu ya kitokimosi bakangi lokola 7 rwandais mvula ebeti babimi bamoni moya kosupporte eza te mvula wana mai elekaki ebele na se babimi bakangi bango 7 rwandais me na miniti oyo tokomi heure nini sikoyo toza 17h tozokanga lisusu 8 rwandais awa na kati ya terrasse mvula ebeti babimi lisusu donc awa toza na libulu ya kitokimosi nakomi na selembao yango nakomi na selembao donc tala population na bajipa la polisi yango wana jipa la polisi oyo bomona na jipa la polisi na bapolisier ebele donc bakangi barwandais oyo nyonso bakangi barwandais ndenge bozomona population boye tokangi barwandais tala population tata bien tala population oyo nyonso eza kaka mpona barwandais bakangi ya mbuteyage donc ya dega tala bato ngai naza na kati ya mutuka naza na bene yoka population nzela ekangami nzela eza te mpona nini nyonso barwandais bakangi na kati ya terase bazawa merci ebele tokimi mbangu mokolo mwa lomingo bana UDPS balalaki te marche na bango mpona kosoutenir chef de l'état mpe FARDC etombwa
na ville province à Kinshasa kuna na moto nango plutôt et pai wapi Jekoko Mulumba oyo azali bongo vice gouverneur akolela alobi makambo eteli nomination ya babokomese en tout cas bango bayebisaki bango te yena ngobila kasi makambo yango ekomi mwa nyamu bino moko bolanda nini Jekoko Mulumba vice alobi. Question très amère s'il faut le dire. Parce que dans le cas où nous avons Tobo était ministère intérieur, et ça ministère où dépendra nango. Je pense dans le pays où yo balingi mboka. Avant ministère intérieur, j'ai mis beko wana ya kolongo la to ko remplacer ba bourgmestre ngai na gouverneur titulaire na ngai, il faut tous la consulter. Ministère wana intérieur ba ke ba sali ba consultation na ndenge na bango, il faut tout la vérité parce que zo aider mboka té. Au monde le nga nazaboye d'abord avant na lo banos na lingana no Congo naza parmi les rares personnes au ba démissionné na PPRD tangu PPRD ezala makasi et puis nazaki chômeur té soko démissionné le na parti moko pouvoir posa chômeur on peut comprendre mais nazaki na assemblée nationale na démissionné na assemblée provinciale na tiki biftec na tiki miel na tiki miliki na kei mais ba loka bozoko cautionner ngo té jamais to kolinga ngo au moni mboka au Congo et utaki 32 ans na maréchal Mobutu. Asali okoko sala, opekoko sala te atiki. 18 ans Joseph Kabila a épé kozwa. Opekoko sala asali, opekoko sala te asalite. Mais so ozwi ndambu o papa Mobutu asala kité. Ndambu o pe Kabila asala kité et combien belé. O fallait lelo Fachi président de la République fala salango. Mais soki batu bazoki ko induisaka mboka na erreur. Boke bokosi mokonzi ke ba consulter qui gouverneur, to ba consulter qui vice gouverneur, to ba consulter boke osala ngona monoko mboka kono ba bokomesa eza mama mingi. Tokimi mbangu kuna na maimatali ba marche oyo eutaki olinga esala mamokolo maposo moleki ya solo nouvelle là azaki bongo la meeting
na Kanluka ya nouvelle larbelo baso boyebi yango ezali parti cher ya mwana mboka Adolphe Mositu son excellence honoraire au azaki bongo premier ministre biso ya Kalabo batsela ka Fumumpa atelemi kolobela makambo ya titrisation si je me trompe pas là le côté français makambo yo etalami bon konde ya mabele azali kokenda ba chef coutumier azali moko oyo akendaki na conflit tekeyaka azali moko oyo atamboli peza bipai na bipai pona koluka kimia na République démocratique du Congo kasi ya kamwa mokolo maposo moleki bapimeli ye ko sala moi meeting moye oyo alingaki asoala peuple etuluku ya bato bayaki kasi bamoni est-ce mboka yango to aliko tambusa yango pe ya malamu est-ce que état des droits ezali to pe pona nini kasi bato bapesi nzela pe basali makambo nyonso elongo bani boni bapemelaki bango kabu ya l'homme puissant azalaki wana na Shadrack Makodinga bochela biso ndenge elekaki. C'est vrai que depuis le jour que nous avions trouvé la lettre, on n'a pas reçu une réponse de l'autorité. Si l'autorité n'était pas d'accord avec nous, en principe, l'autorité aurait dû écrire pour nous dire que cette date-là, on ne pouvait pas. Mais jusqu'hier, on était en contact avec le colonel, presque tout le monde. On nous a laissé entendre qu'on devrait organiser l'activité. Mais malheureusement, nous, on est un parti, on est bien organisé. J'étais appelé à descendre sur place pour constater cette situation, puisque ma hiérarchie doit avoir une réponse de ma part. C'est vrai, vous aviez parlé avec les camarades qui sont ici, mais moi, je suis la bouche autorisée. Je dois transmettre ces messages et à la base et à ma hiérarchie, l'initiateur du parti, les camarades pour constater cette situation. Mais seulement, il y a aussi une chose, parce que vous m'avez dit tantôt, puisque le chef parle aujourd'hui, il n'y a que lui qui peut parler. Je ne pense pas que c'est ce qui est dit la Constitution. Parce que, puisque le chef doit parler, c'est vrai, le chef de l'État, il a le droit de parler en tant que par rapport à ses obligations. Nous aussi, on est une structure privée. On est un fait privé, on n'est pas l'État. On ne représente pas l'État. Donc ici, c'était un meeting privé devant la base. Bon, malheureusement, c'est ça l'État de droit, c'est ça la démocratie dans notre pays. Comme nous, on est un parti politique républicain, on est ceux qui ne pensent pas que l'État doit se construire avec ce genre de pratiques. Je veux devoir passer le message à la base pour que nous puissions voir comment tirer les conséquences. Mais, comme je l'ai dit, en tant qu'autorité de l'État, en tout cas, daigner voir comment, quand même, nous sommes la population. Ce que je vous dirais, c'est quoi? Si pas aujourd'hui, prochainement, ce n'est pas la police qui peut refuser qu'il y ait meeting. Non. La police ne fait que recevoir de l'ordre émanant de l'hierarchie. C'est vous qui êtes hiérarchie, vous nous donnez les ordres et que nous sommes derrière ces ordres-là. Juste ça. J'ai dit à maître, celui qui m'a vu avant, je lui ai dit prochainement, nous allons vous sécuriser parce que ça fait partie de notre mission régalienne. Nous allons vous sécuriser et vos biens. Mais pour la journée d'aujourd'hui, parce que la police ne sera pas à mesure de se couper en riban, parce qu'une grande partie de nos éléments sont de l'autre côté, là où les chefs m'ont parlé. C'est quand même très loin. Là où la distance, c'est quand même, je ne pense pas que si jamais ces meetings s'étaient nés, ça aurait empiété ou dérangé la tenue de... Déranger dans le sens peut-être purement politique, que je ne me réserve pas parce que je ne suis pas politicien. Même vous, quand vous serez demain président de la République, je ne suis pas certain que vous allez accepter dès que vous vous parlez quelque part que quelqu'un d'autre fasse un meeting. Je ne crois pas. Non, mais le problème, c'est qu'on est en train de sensibiliser. Le pays est agressif. Il y a les ennemis de la République qui sont là. Le message d'aujourd'hui, c'est un message de mobilisation, de sensibilisation, de sorte que notre peuple soit préparé pour que nous puissions faire face à l'agression. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons la colonel là, s'il vous plaît. Non, nous allons la colonel là. Parce qu'ici, nous sommes dans un pays, dans un État qui se dit démocratique. Moi, je pense qu'il y a d'ici là 2 semaines qu'on a saisi en bonne et due forme la ville, l'autorité de la ville, pour tenir ces grands meetings populaires. Et d'ailleurs, pour sensibiliser notre population par rapport à l'agression rwandaise. Vous
savez bien que depuis des années que notre pays est agressé. Mais aujourd'hui, on nous apprend ici, c'est à 1h du matin ou 0h qu'on a annoncé l'adresse du chef de l'État qui doit adresser à la nation. Nous, on s'en disconne pas. Mais nous, on a engagé le moyen. Il y a eu de pertes immenses, énormes que nous avons engagées pour organiser cette activité. C'est ici que nous lançons un message au pouvoir en place et à l'hôtel de ville, précisément au gouverneur de la ville, que le parti nouvel est là à respecter la procédure. Nakimia, Tondimi, Kotika, meeting Oyo, mais Tokokoba, parce que Bitumba Nabiso, il y a que sensibiliser le peuple, les alliés à mon côté. Il y a que sensibiliser le peuple, les alliés à Mikolo Nyoso, Kokoba Yango, Atako Yalelo. Démocratie, na état de droit, mais c'est Chilombo et Sali, Tokoko Bakaka, d'abord de sensibiliser le peuple. Ce peuple a mis tout, c'était peuple à Bangaté, Tosali Koko Babitumba. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Wana na pesi bongo mbote et comme la bongo le number 1 Yabiso Jika Homme et pour l'animité Mamour d'Angola na mokitene Florence ya Matondomido et Junolo soit mon ami de tous les temps. Merci na bakongo mani banso o pe bako soutenir biso na ba prière bino banso mama na Jolie na Suisse et maman Samuel. Ndenga ina bino to biso qui est soyete to kokutana na mikolo mizali.